Prendre cet avis de recherche, Monsieur Donald Mputu porte à la connaissance du public d'une escroquerie dont il est victime par Monsieur Arnold Titi Songo, résident à Manchester sur Flat 1 bar 17. Réputation Oyo, ba BBC, premièrement, nazo banda kokende ko attaquer, to kokende ko poursuivre bosolo na politique, précisément Mamelo entre guillemets. Mais Israël mutomba benda Mamelo matoi, ala que c'est à la précipitation te même se bangam. Oyo naza koyebisa yo ke uta abotama ayebaka ndenge bayibaka eloko ya mutu te aza chansard na vie na ye asalaka mosala na ye na serie nyonso yango bato bapesa ye confiance. Un journaliste ou un journaliste oyo aza professionnel asara na TV ba pesi information faux sans vérifier ou publier et aux autres détails au tient la photo na na réseaux sociaux justice au kabola biso. So il ba place mitokeza. Il y a deux personnes il faut batuna. Il faut batuna monsieur Claude Sanduku na monsieur Trésor Mbele. Bazawana. Soki monsieur Donald azwaki mitokate et kosala pasi parce que eza mbongo abimisaki mais azana rencontre ya kosolana Trésor pas moi. Toujours condamné ba propos ou eza kanye kadik ou eza ba propos eza dignité pour na père de famille. Il faut na mimi na tribunal na porter plainte Alexanga Alexanga place nini nga na sali escroquerie. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mbote na bino bandeko balandi ya Correcteur News TV, Rachou la caramel encore tokuta na bino mokolo ya lelo, tozali bongo na lisolo ya mokolo ya lelo ezali bongo un grand dossier, boyebi ke mokili topé réseaux sociaux ezali ya koinda, ezali bongo na ba photo ezali ko circuler, ya ina bandeko moko oyo bazali cité na escroquerie, balobi ke bango bazali bongo bato basalaka escroquerie na makambo etali bongo ba mituka na boyende to mekaki kokota na bango en contact pour na koyeba vraiment réalité ce qui ezali ya solo ya un certain Arnold Titi Zongo ou avandaka na Manchester kuna na Londres ne azali vraiment cité ezali na ndeko Claude mais o azali lésé na dossier o ezali bongo monsieur Arnold Titi ndi azali lésé autaki bongo ko benga lobi mama Rachou la caramel mais kana no kolobela dossier nanga na moni ba publier ba photo nanga ba lobi ke nazali escroc na yibaka batu ba mbongo pona bongo makambo etali mituka yazali moto atekaka mituka asombelaka batu mituka na poto atinda yango na ba conteneur ye na Kinshasa soki mutu alingi na boyende azali moto oyo azali victime ezali solo yete ndenge ya lobi tokosola na ye awa bokoyoka ye en direct ya Angleterre tokosola na ye ben tozali na représentant na ye awa na plateau na biso na kombo ya arbitre ya peuple nde azali bongo na dossier monene ya kofungula penza nteke bato bayeba lisolo ngo ezali ya solo tope lokuta na kolingana bino boyeba arbitre azali bongo moto oyo ayaka na vérité sur les champs arbitre mbote na Mbote mama Rachel nazana esengo mingi ya koya na plateau na yo moni lelo ezali mokolo lomingo o bato bakenda quand même église ngana ke église te puisque na moni ba toucher place ba intérêt nanga ezalaka ona koloba ke esika ya partenaire nanga oyebi ke mutu nyonso ala rapé na ba partenaire na ye yango wana monaki quand même na kokaki kolala pongi te tango na yoki ba ko citer partenaire nanga na ba makambo oyo ezangi mutu na makolo oyo azata na problème mokote ndeko Arnold et salaki ngai pasi ngai bino na kende komona mama Rachou po yo ozamo panzi sango oyo landelaka d'abord vérité olukaka yango tina se ya mai tobeta ko eza vérité
puisque salaki ngai pasi komona ko citer kombo ya muntu na kati ya émission o eleki na kati ya busolo na politique communiquer. Ah, ils ont communiqué les candidats na busolo na politique. Et les candidats na busolo na politique batangi ndeko Arnold qui aza escroc musala na ye mafia ko yiba mituka ya bato to ko escroquer bato mbongo $30,000 na likambo oyo ndeko Arnold ayebi mutu na makolote. Yango wana monaki quand même que depuis na yeba mwana mobali wana Arnold Tuti oyo naza ko yebisa yo ke uta abotama ayeba ndenge bayibaka eloko ya mutu te aza chansard na vie na ye asala musala na ye na série nyonso yango bato bapesa ye confiance. Mais babama etama ye bujara pamba te arbitre e bana ndenge nini ka boso na politique chana munene ndenge wana ba kende kotanga communiquer ils en a bato parce que en fait tous on est pas que pas boso na politique c'est une entreprise ce que mutu aye na likambo a fouti yango na caisse que na 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 doléance tolo sel tel ou bien communiquer matanga famille boye bungisi moto boye ba ko pesa communiquer ba fouti na caisse eleki nepe bango pe ba ye na likambo eleki et on ninga na pamba te ba photo ba baza ebele comment ba ko zoka photo kaka ya ndeko Arnold Titi ba ke ko publier yango. Merci beaucoup madame pour na motona na yo et loko na zolinga na éclaircir yeza ya koyebisa yo ke kotanga communiquer na éthique ou ton musala na bino ya bapanzi sango batinda ka communiquer mais avant ko lekisa communiquer batanga ka yango soki botangi communiquer bino moko botali ke non ba erreur eza na kati balongolaka weza ya malam oyo l'état ndimi eleka o quand même na niveau ya koyeba ya musala o botangeli bolekisi et musala ya média eza médiation bakoya ba akize mutu bomoni ke oleto kende na média mbala moko ezate est-ce que okokoza na numéro ya bato wana biso pe to benga so to bengi bango 2 fois 3 fois so ba yambite après to beti piololo na kati ya émission mais on a justice ndé osala ngo waliza bango te. Merci beaucoup mais sikoyo mutu aye na communiquer bino bo qualifier bozui maloba c'est que mutu akomi ndenge za bo ingana komi biloko na lobi Rachel, maman Rachel, finga moto maman na ye. Pour na sali communiquer na ye na caisse na fouti, il faut finga. Outo il faut qualifier mon moyibi puisque na commis, on a commis c'est que musala na ba émission que lokola nga na za client na ye na caisse, allez, loba moto na matama na yo, allez lobi matama puisque l'essentiel au chat chintuna, au chat mbongo skantu bien zo cha na poche. Estidi, ça en dehors ya mbongo mais c'est que kolandela ya musala, exact. Non, et loko wana naza koloba bien que toza na kanda na yango puisque na kopesa ba vérité nyonso sur blanc awa ndenge to vandi mais il faut na yebisa ndeko nanga Israël mutombo waza ndeko nanga esengeli azala na bokebi mingi atala bato ya azali ko engager na kati ya musala baza ko bebisele musala puisque moyen na attaquer Israël mutombo awa ezate puisque na monaki elongi na yete muntu naza ko attaquer bien naza ko prononcer yango ezali mamelo soki mamelo na ebite est-ce que alaka mamelo ya église wana tout bien ndengene soto kaka kolata nde naza ko lobake ndeko nanga Israël mutombo naza ko yebiso bien naza ndeko na yo yebi faso très bien na ko yebiso tango moni na koti makambo yo et ya makambo ane kokai ko salema te na ba niveau oyo za nango na musala ndengo za ko lite pona musala osala musala okai ko tiki kolexelo ko marque oyo boite soki basala ki yango na absence na yo esengeli obenda bato na yo matoyi mais tokosuka na niveau ya justice poto yeba ke ndenge nini bakoko ko sala communiquer et ko qualifier muntu kaza moyibi njoka muntu aza moyibi mais ba on batangi communiquer au client ayi nango non mais et ils ont fait seulement leur travail ba sali musala est-ce que nde na lobi bien na zong selo pe malo moyen na zong selo malo bezate otoko tuna mutuna puisque yonde oza mutuni mituna ngana za ko loba bien que non na musala na bino ndenge botangeli ce que muntu soki se na komi na papier na lobika loba ke matama ya kingandi allez yobe yo lobi ba lobi client moko ya leki lobi matama kingandi te wana eza mususu client aye alobi ke nazali moto nabungisi mosolo et pas ya moto kingani moto yango nazobenga ye azoyamba te c'est-à-dire nazali victime ya escroquerie photo ya moto mais ils ont envie de recherche non envie de recherche à qui la police tout bien l'état de lancaka vie de recherche mais soki baye batindeli bango communiquer magistrat moto atindeli bango ou soit la police puisque moto a lancé sa vie de recherche ezali la police
ou soit magistrat ou soit parquet azoloba ke toluka mutu kingani. Mais non, et ça c'est un individu à quoi un document boyete ou soit un maître avocat qui a un document boyete to client yé kaka na dossier boyete bolo kelanga mutu kingani après si on a photo bino bo publicité photo. Est-ce que c'est normal? Si comme nazo comprendre photo eza batumi bali. Yo zo tomboka makasi photo parce que bango baza la problème. Baza victime. Ba escroquer bango mbongo. Fallait pas penser bango mituka mibale ceux qui mituka ceux qui on sait pas encore bango ba moni muto nazo yambate bazi photo na bango ki le bazo mona na te bazo benga mo pe bazo yambate voilà ba publier bango pour passer la vie des recherches. Merci beaucoup maman. Tokota na recherche on ezali batela ba adresse. Tokota na kati ya lisolo ngana zo ngana ye awa naza ko représenter pour na kolobela partenaire nanga na kolobango bien partenaire nangai muntu ngana vanda na ye autant des années oyo na yebeli na caractère ya koyiba te o lelo bazo kwa kizaza na kisi puisque ako sala musala na ye bien o azana bambongo na ye ba lo bakisi lelo lokola balukie na nzela ya bakisi bazuyete ale bakena na niveau ya kosaliri ye mundeko o azana Kinshasa o babengi ndeko mputu ndeko akotanaki na ndeko trésor o aza maître avocat un avocat ce n'est pas n'importe qui aza muntu akobanga mibeko akutani na yabisekete nazana besoin ya véhicule ndeko trésor bako basala musala quand même na ndeko Arnold o azana Manchester ba solo la kanaye makambo ya mituka po atinda musala na yazana ngona expérience ya 15 ans o asala musala wana tangu basala musala wana omona kake ba atinda ka mituka chaque mois mituka koko ya 10 20 na ba conteneur aw batunyo swana istroka bango te yazana bambongo na epé personnel batindi mbongo $30,000 na maboko ya ndeko trésor epa ya ndeko mputu ke tinda mbongo oyo basombela ngai des véhicules ndeko trésor azwi pe mbongo atindeli ndeko Arnold na ngambo ya poto wana ndeko Arnold on ba publier wana oyo ba publier musantu ya bato elongi wana kotala ke parmi ba mafie elongi wana ezawa ya ba mafie te so tali elongi Arnold okomona ke elongi ezolo ba mbongo zolanda mbongo na mbongo kotala mais ekisa ba elongi ba mafie totalaka l'air mbongo ekomeli ndeko Arnold ndeko Arnold azui asombi mituka mibale ya range version 2020 ndeko asombi mituka ache na conteneur tango ache mituka na kati ya conteneur itikalaki conteneur ekotaka de nini de mituka 3 mituka na kati ya conteneur ye azalaki na mibale mibale wana siko il faut baluka mutu moko ya mputu il faut baluka mutuka moko ba ajouter na kati po esala misato yango wana ndeko Arnold aluki mutu parmi mutu aluki ezalaki ndeko Claude wana asala pe ba affaire na ye mituka tekaka mituka mais na kosala na ye wana azalaka na milimu na ye moko boye oyo elataka ye bache mutuka na ye na kati ya conteneur andewore ya mituka ba congélateur pe ezalaki na kati ba kiti pe ekoti na kati ndeko na ngai Arnold musantu ya bato musantu elongi ya mbongo musantu mais azo travailler na titi na ngai non a travailler na ba mafie te titi na ngai oyo zo komona Arnold batika yo azui conteneur atindi tango atindi conteneur ekomi na mataji bazui bon babengaka nani belle wana ndeko na ngai atindeli trésor o atindelaki ye mbongo atindeli ye ayebiseki mituka na bino yango wana asali nini ekomi musala na ye esali nini esuki wana mpona kosombela bato eloko na poto kotinda na Kinshasa ekomi na mataji ya ye musala esali nini esili bazwi belle tango ndeko trésor azwi mukanda ake komona ndeko mputu mpona koyebiseki non conteneur ya mituka na yo esali nini ekomi ndalobi non mais balobi na kati wana pe mutuka ya Claude ezali ndeko mputu abengi Claude yaka boboke ndeko mituka Claude bayebani Arnold pe na Claude bayebani nani Arnold na Claude bayebani po bazana monde bayebani po bazana monde ya mituka mais Arnold na Putu bayebani te Arnold na Putu bayebani te puisque baye koyebana pona makambo ya kosomba mituka soki ezalaki Mputu asalaki commande pa
trésor à travers Arnaud te balinga pe bayebana te bayebani pona affaire ya mituka asombele mituka point bar koyebana wana sukeli wana po astindele mituka na ye komi na Kinshasa ta mituka ekomi ndeko Mputu ayebi ke ba estrokenga mituka ezate $8,000 abimisaki eza yani ndeko Mputu abimisi $8,000 tango abimisi $8,000 apesi ndeko Trésor na ndeko Claude bakende ba récupérer mituka na Matadi bakomi na Matadi bakuti conteneur bafongola boye bamoni mituka bon sikoyo bayebisi bamonika bagarde des républicains balobi non bo fongola bobimisa ba mituka wana te il faut tokende nano na Kinshasa na ba conteneur puisque toza dossier na monsieur Claude ouais ça qui mutuka moko wachaki mutuka moko mais na kati ya conteneur bamoni déjà 2 véhicules ça veut dire Claude ne photo ezo circuler ndé Claude photo na ye balakisi yango te Arnaud nde bache photo na ye na Trésor o bazo publier bango ke baba mafie mais Arnaud photo na ye koluka nini ya zui mutuka mituka na photo o ezali nde Trésor na Arnaud ba innocent na ngai Arnaud ke mwana mboka ce que le but qui est basé ba photo ba tuni balé na batie ba innocent c'est to comprendre ngote mutu wana te photo na bango il a peut-être na compréhension nanga il a peut-être raison ya ko tia photo na momi balé. Qu'est-ce qu'on sous-entend? Aye pa ya mutu ko soma mutuka. Apesi mutu wana mbongo. Mutu wana tindi pa ya kenda ko somba. Mais eke na retour na ye, il faut azwa mutuka. Mais azwi mutuka moko. Azwi mususu te. Azongela nani? Azongela Trésor o apesa ki mbongo. Et puis azongela na mutu place ba sombaka. Eza lokota. Na kanisa ki beza photo ya Claude, donc eza photo ya Trésor na non. Non. Il a raison ou pas? Azana raison te. Mais si c'est le don des deux personnes, ceux qui balandeli, mbongo c'est une et l'autre place mutu que non, ils ont marqué wana te. Nazo ko faire comprendre bien. Ils ont makambo lokuta. Na sens ya ke oyo zumbongo, opesi Trésor sombelanga mutuka. Trésor wa zumbongo atindeli Arnaud. Arnaud a sombi mituka, a chargé a tena conteneur mituka yekti Kinshasa. Musala lisusu Arnaud a musala musane. Arnaud Trésor à travers né. Oui, va travailler na ye. Est-ce que ceux qui a dit que ceux qui Trésor à celle qui percuté qui ont gelé? Non, le problème est que l'air y est Trésor. Et hier Arnaud atindi mituka. Mituka yé. Ata yé Trésor on voit un problème tena katwa. Puisque azui belle akeko lakisa Mputu. Mais belle en combat Trésor. Et ça le combat Trésor puisque yé monto atinda kimbongo. Voilà. Bon, l'air yépe mituka yé. Belle yé. Lakisi pour que mituka na yo esali nini eye tokende na Matadi tokende ko récupérer Claude a continue le kambo comment Claude a koti tango ba yebise conteneur ekomi bakutani bayebani na Mputu bakutani bango misato est-ce que zali j'ai à Trésor na Claude te na ndenge nini parce que Claude Mputu nani Trésor azali moto kombo ezana belle pour que ba délivrer to ba livrer il faut Claude il faut Trésor azala parce que kombo yali mentionné et le moins dans Trésor est comme une Claude ne fallait qu'il ne récupérer pour y non bakei bango mi balé Claude na Trésor OK tango bakei na Matadi bakomi ba moni mituka OK bafuti bafuti mbongo ndele à la place ya Trésor akomi ko zo mituka mi balé bazo bisa Trésor que non yo ko zo mituka te poto za problème na nini na Claude ya lobi non mituka mi balé za bato Mputu mais moko ezande ya Claude ngana zo ya ngami tu te si c'est comme ça tokendele na Kinshasa tokende ko résoudre problème nde bazui conteneur ya mituka e ya na Kinshasa na GB njoka bakena lokola ba soda bazali na conteneur ba combien pas général a lobby que non ngai moye biloko ekita ezate puis na récupérer biloko yo na compte ya mbongo na ngai oyo muntu a estroquer ngai Claude ndesiko Trésor alobi non mituka eza ya Trésor te eza ya Claude te eza mituka mibale ya batu ya nani ya Mputu nde ye nani général pe ya ye leki makasi na basoda wana batikane na mituka problème ya Arnaud eza wana na kati wapi parce que Arnaud mukolo entreprise ambe yoka sikoyo tangu sikoyo ekomi bongo ba saisir mituka mibale et pas général na oya Claude nyonso misaka
bazonge pa mukolo mutuka bayebiseke non awa ba bloquer mituka boyebopo Claude aza escroc a escroqué mbongo ya bato ya général depuis 2002 nde sikoyo trésor na mputu ba s'est chargé na Claude wana Arnaud azate babandi ko attaquer Claude alobi te ne vous en faites pas nazo futela bino mituka na bino bazeli tamuke Claude alukeli bango mutuka moko apesi bango etikali afuta lisusu mutuka ya mibale bon siko tango basali arrangement na bango azongisela na bango mutuka moko est-ce que Arnaud de place na likamna iza wapi na kati na minute oyo Claude azab nani Trésor azab na Kinshasa azoloba nini na dossier ya Monsieur Poutou mais parce que yena azali victime yena aza na dossier oyo ya problème ya makambo ya mituka bakotu na Monsieur Trésor na Monsieur Claude c'est que photo ilinga ko circuler ya Claude na Trésor OK balinga ko zo ya Arnaud eye ko sala nini na kati puisque makambo na bango ba izo salema na Kinshasa ya zate ce que la tag ba détourner mituka na poto ilinga za na problème mais nga nazo place ya mutuwana Poutou parce que tant azolo bakeno photo etambolaka ya Trésor na Arnaud parce que Trésor apesa ki mbongo Arnaud nde motinzi mituka atinde mituka komi na Kinshasa madame mais azu yango na maboko na azu yango puisque azana belle ke ko récupérer mituka na Matadi mituka yeba saisir donc oza ko charger Monsieur Poutou fautif parce que yende na maloba na yo s'il faut comprendre tango belle ye ba biso ke mituka ni komi ya zui Claude na ndenge na ye sans ko sala contact ya Arnaud na Trésor ou bien qui a associé Claude na mambo le problème ya Arnaud azana besoin ya koyeba ke na Kinshasa bako sala ndenge nini te musala ya Claude musala ya Arnaud eso se limiter ka se limiter a sumbi mituka tindi na Kinshasa ya yoka ka mituka komi na Matadi mais client Poutou yena Claude bazu problème ndenge ni bazu problème l'air ba moni ke conteneur na bango ya mituka ekomi mituka ya Poutou ezami balé na kati moko ya ndeko nani ya mais est-ce que Monsieur Claude Monsieur Arnaud pardon yende chef d'entreprise tangu Claude asali mbilinga na général et sali ki ba confisquer conteneur pona ye mutu o asombaki mituka na azu tant ya ozo mituka na été parce que mutu moko a causé bango tort est-ce que bazu ton sur bango mibale banane mosombi mutuka na motindi mutuka non mosombi mutuka mutu mosombi azali na problème ko solo na bango ni asolo na mukolo na ke non tala a ekomi et permet ça se passer tel non azala kikuna te Arnaud dako kota na biloko wana te pona nini ye asombi mituka na poto mais il était au courant quand même non asombi mituka atie na conteneur ekomi na Matadi belle na bino yango oyo bokende kozwa mituka na Matadi bofuta misolo ya bato ya l'État tozonga Arnaud aza motindi mutuka asomi mutuka mibale po ekende fallait troisième soki client moko azalaki client wana azape na mutuka na ye moko apesi mbongo na ye ko misato ingeza problème te mais le fait que mukolo mosombi mutuka azui mutuka ya Claude ayebi Claude ba travailler na Claude mais ayebi que Claude aza mutambilinga azui mutuka Claude ba travailler na Claude te Arnaud ba travailler na Claude te Claude a osala makambo na ye ba yebani ke o asala makambo na ye mituka o asala makambo na ye mituka mais le problème est ko tanisa na bango na Arnaud ezake Claude aya azoluka place ya kokotisa voiture na yepe ya na Kinshasa puisque mituka ya ngami sato na kati ya conteneur bon tant Claude peut acheter mutuka na ye na kati nde batindi belle oye memaka mituka o document zola kisake biloko na bino ekomi uswate zabo bache na kombo Trésor aza muntu azwa kimbongo amema Trésor azobu abungi azobata mato Trésor azawa na Kinshasa zali awa mais solution ni enzo pesa parce qu'il y a un problème si quoi le problème il y a solution esengeli batuna Trésor na Claude mais si koyo likambo ngai nazali kotoka ndenge na otoka bo ezake photo ya Monsieur Arnaud wa somba ki mituka yanga ni abato sombi atindi na Kinshasa ezoluka nini na réseaux sociaux azamu yibi na catégorie nini OK d'accord des problèmes na ngai wana bon dans ce cas ngai na likanisi na ngai
namoni ke bandeko na biso ya bapandisa ngo mama mamelo asaki musala na parce que moto aye ko plaider aye mama mamelo asali musala na ye a respecter éthique uto musala ya bapandisa ngo te asalaki yango na précipitation esengelaki atanga biloko wana ndenge wana bakomaki te esengela benga moto ayelaki communiquer bisa bango non awa na kotanga biloko ya boite pona ko qualifier moto mais moto sa victime abiki non ba escroquer atanga te na ndenge nini mais moto yolo babinga na za victime ba escroquer nga mutuka boye bobo na zi moko te moto amona so nini prouver que ba nini ezo prouver que ndeko wana ba publier ayibi mutuka siko na minute est-ce que maman ndenge ozaboyi ndenge ozaboyi muntu amoni oka na nzela oh mama Rachel ozamu yipi uto arbitre ayebisaki ngai ke Rachel ayibaka déjà na l'état oso qualifier mutu esengeli tokende na oto bengaka na ministère public a qualifié infraction yo comment o prononcer ba mot oyo ministère public a mais ba mot muta prononcer za mamelo te non ba mot ezali mutu ayo kofunda mukanda etangite infraction commission na muntu atangi abimisi na munoko oyo ki place infraction ezoboya muntu akomaki ezalaki ya kobatama mais si ko du fait que maloba ya ko qualifier partenaire oyo na ko benga Arnold Musanto oyo mbongo na mbongo azala kambuna mutu te mais mama mamelo po ebimeli na munoko na ye infraction yango wana. Moi je crois que mamelo il fallait azwa kaka document la lakisa kaka boye te na moni mamelo za oh oui document lakisa boye oui il fallait la kisa alors que communiquer yango to tanga takotanga mais du fait atangi ata soki ba qualifier mutu ni nezo ba lo ba ke non la bosolo ba lobi boye bobo eza communiquer est-ce que ba communiquer l'air ba sala na ba presse ba komela ka bato et ba komaka comme toi lobby qui était naza boye na bungisi mwana âgé de 10 ans a télémaki na école boye na boye azomona na te on peut si qu'on a kelasi ndengo tangela kelasi ya journaliste ba biso soki client aye a commis biloko na yo vérifier te olongola ba moma parce que mamela tanga qui on sent pourtant non mais atangi yango mais ayebaki te que ba mo on a ko prononcer na kati awa ezali ko lésé te mais eza ko lésé moi je crois que monsieur Arnold a un problème. Mais c'est Arnold et Trésor ont des problèmes parce que Moutou a zali lésé, Moutou a fait mon Moutou kanemi balé, azu Moutou kamoko, madame si ko Moutou kamoko azu yango na nzela nini. Mais ma pesi yango parce que Moutou kamoko. Ba pesi na nani est-ce que Arnold Moutou a pesi? Ndeko maman, tu me compliques pour rien. Est-ce que moi ça to sola na? Non, le parce que ba lui TV sa radio te. Na lobby boye. Toko benga ye, to solo là. Voilà. Ndeko ezali vraiment en tout cas photos à la claire hein dans un ordre vraiment clair au comprendre que les dossiers sensibles le fait déjà que mon que ne peut ça communiquer bah ça la paix à vie des recherches parce qu'on a eu qui batangue même place au Vandaka pour que ba lukayo parce que mon ton azali victime il faut le savoir atini mo aux amis tout kami balé mets-toi à sa place azimu tout kamoko et il les ozoate et comme bazo selena nombongo 15000 et comme ba ozela mutuka et comme ba kangana no général dossier machin et pourtant tant il y a tindaki mbongo atindi mbongo na boka Claude T atindi mbongo na boka Trésor et que Trésor atindi pas na parce que yone mto délivrer mituka et tant yo tindi mituka Trésor ayo pesa ye belle c'est vrai Claude azaki na mutuka na kati mais tant que comme Claude nda comme li baku pona ye a comme pe li baku pona Trésor parce que Trésor azana belle ezana kombo na ye OK yeso ka pesi azui mais malgré combo ya Trésor mutuka pe zo mité po pesa client o azali bongo monsieur Poutou moi je crois qu'il a vraiment raison atindaki mituka na mibale azui moko azui mibale te alors Moussa na yo ndenge olobi que au sali plus de 15 ans mais na yeba na 15 ans na yo wana ba garde fou nini oyo otia oyebi ke toza batu avec na nzoto imperfection oyo libaku soki ekomi o sala nini bato travailler na bango partir parce que za kuna otinda mutuka e oya na magité otindi conteneur et bato ba ko percevoir ango bato ba ko délivrer ango pa ba client bato nyonso to za au travail na bango wana tu es sur deux mais na les kama e komeli ndeko Arnold ndeko Poutou yo lobi boni parce que na yo ki na maloba arbitre ko tomboka ba journaliste bato ba sali communiquer a tombokeli bango lobi yo po ozo ki se lobi ke o poursuivre maman na biso maman na je suis pour atie ba photo na yo mais
tokende nanu na traitement nini penza okoloba pe nini okoluka comme solution pour que mutu en tout cas solution les arazo mutu kanaye. Oui, merci maman Mopanzi Sango. C'est bien moi Titi Arnaud Songo. Merci pour la question. Réponse est simple. Premièrement, on a ebi monsieur Poutouté. Na ebi été, na mon été. On a ebi monsieur Trésor Mbele, aza avocat, aza qui collaborateur nanga. On fait le business ensemble. Et ce monsieur Trésor, on t'a tindela ngambongo $30,000 na chamito kamibale na mai. Et na chagi mituka na mai. Sikoyo mituka na conteneur kendaka mibalete. Kendaka 3 ou 4. Na kotagi na mutuka ya mutu mususu comme na Claude Kovo, bato bele ba bina komba Kovo. Et j'ai envoyé le conteneur. Musala nanga ezali kolongola mituka na Angleterre comme mango tina matadi. C'est ça que je fais. Mbongo yaki $30,000 oui. Mituka kenda ki oui. Natindi ba document, natindi ba vidéo, ya chargement marmignon so ba évidence tout ezali. Boro balancer on a émission na bino voilà. Et ce qui monsieur Donald azwaki mituka te et kosala pasi parce que ezambongo abimisaki mais azana rencontre ya kosolana Trésor pas moi. Bakendaki matadi ba vérifier mituka ezali. Nga natindaki ba document bel original natindaki ezape na kopesa bino bomona nasali musala nanga comme il faut et voilà. Ma réputation oyo ba BBC premièrement nazo banda ko kende ko attaquer to ko kende ko poursuivre bosolo na politique précisément Mamelo entre guillemets. Attends, j'arrive pas à comprendre. Un journaliste ou un journaliste professionnel à Sarana TV va passer information faux sans vérifier ou publier et aux autres détails au tient la photo dans les réseaux sociaux justice au Kabola biso na habité sur la procureur toi la police pour lancer envie de recherche bacha on a parquet bacha batinda on na police non na TV envie de recherche pour nanani parce que Trésor a vu Kinshasa jusqu'à présent à Kinshasa ce qui c'est vrai Trésor a escroc ou monsieur Arnaud a escroc Denis bino retrouver biso Trésor a Kinshasa voyager là donc ce qui est la question oyo ce qui bani ba place mitokeza il y a deux personnes il faut batuna monsieur Claude Sanduku na monsieur Trésor Mbele bazawana na tchaki mutuka ya Claude na conteneur non ça parce que tu travailles lui il fait sa vie moi aussi j'ai fait ma vie lui il fait le business moi aussi j'ai fait mes business et réputation oyo mais madame Mamelo à BBC atie photo na nga réseaux sociaux atie kombo na nga mobimba na réseaux sociaux na ba détails ça faux na ba information ça faux il faut na meme na tribunal na porter plainte Alexanga Alexanga place nini nga na sali escroquerie mbongo nani nga na yibi moi j'ai envoyé les conteneurs c'est tout Moussa n'a pas mis ma conteneur dans la destination oyo komi na Kinshasa moi je sais pas meilleur muta répondre à ma question to ba problème de bazanango et ça mais c'est Trésor aza vivant koufité que Robert sa réputation nanga je suis un homme sérieux je suis un homme responsable businessman moi j'ai fait le business depuis 15 ans nazaba client batinde la rambo na sombe la romi tuka ko bebe sa réputation nanga la facilité boye non donc on poursuivre madame Mamelo et on poursuivre monsieur Poutou ayebinga te to yebanité to monana te c'est vrai on a parlé au téléphone 2-3 fois parce que alingara yeba place mbongoneza aza conscient que azwa ba vidéo azwa mutu azwa ba détail tout ya conteneur na ye donc soué nanga na dossier yo eza justice asa musana ye so justice apesa ba tout pouvoir justice à Congo apesa ba tout pouvoir ya ko landelaka ko bebisa ba via ba tout ba personnalité ba tout ba
identité à la TV gratuitement, là c'est bon. Mais ce qui justice à Congo et permet à sa réputation de la TVT, donc la justice d'être nanya escroc, nanya sali musala mabe. Donc soué nanga yangwana, ngaza na poto, natinda ramituka, nana ba client, je suis responsable et monsieur Trésor, to monsieur Poutou, ba traita qui na individualité. Ba traita qui na compagnie. Donc voilà. Merci. Arbitre, il y a solo Nazali Mopandi Sango, mais na koki koza na parti prité. Na koki pe ko côté landeko na ngai mamelote. Mutu nyonso ko landali solo yo avant dans la place ya Arnold o ba cité kombo na ye ki aza escroc et pourtant aza escroc teningi lobi. Mutu musu pe ko vanda na place ya ndeko Poutou o asomi mutu kanemi balé mais azui moko. Mutu musu pe ko vanda na place ya Trésor oyo asala ki musala na ye atindi mbongo azmi to ka payer mais la place ya Claude ce total bien ce qui va landeli pas en général c'est Claude a pas problème mon modèle va beaucoup travailler na été non ce qui mon toise non ba travailler bazo travailler na été misala ya ndeko Arnaud déjà à part Claude ce qui Claude azescroc ils na ndenge na yaza ko estroquer bato bambongo na misala na ya mabe azwa na courage ça muzo azo courage ya ko estroquer d'abord un général 150 000 $. Vraiment. Oh que escroc ya lolenge ni wana so talika ke longi otali longi ya Claude ngo wana bo bazolo wana okumona ke escroc yeyo mais so tali partenaire mwana Nzambe Innocent Muwei Arnold Titi Nangai elongi ya batu ya lukumu ya bana Nzambe bako sele makambo fiko na dossier solution ya mutu ka batemona non solution ezali basenga mituka te na maboko ya Arnold okay likambo ya mutuka ba réclamer et pas ya ndeko Claude na ndeko Trésor etali bango balobi ndeko Trésor akomona na te ndeko Claude akomona ndeko Trésor aza na Kinshasa puisque ndeko wana aza na poto sa tindaki biloko ekomi na Kinshasa siko fo batuna batu mibale bagenda ozwa mituka na matadi Claude na goyeba ye aza nani Claude balobi aza na poto en escroc muyibi escroc elongi soko tali yango Luka beta Claude okomona photo na ye kobima olakisa bato attendez tozabo tozolo pe na Claude wana azong apesa muninga pesa ndeko Poutou mituka na ye ezali kambo Arnold te. Est-ce que beaucoup de gens ont pour faire la paix, to ko luka solution? Ngai il y a moyen te ngai na Poutou toto kutani na zapo na koyebiseka ke longola kombo na ya Arnold na monoko na yo bosala yango c'est tout point barre to ko luka na ekime ya nini bon ndeko Trésor bon ndeko Trésor nde sengeli a expliquer ndeko Poutou na ba lo ba ndenge ni mécanisme ya mutu ke uti matadi ke na BGB. Mais est-ce que vous avez que non ndeko Arnold a osaka lié tant que hier Arnold azakuna te Innocent Muwei non ata justice balobi que justice e balukaka aza innocent azimutuka ya Claude atina kata conteneur akocha mutu ndenga zaboye oye na mutuka na yo ke memelanga na kata conteneur na yo na chelo mutuka na yo na kata conteneur ekomi mabeni na sali sumu ni na sali kasi mutazwite. Ah non muntu azu atindi mbongo na matadi bagenda zo mituka bakuti mituka siko ringazwa mais azimutuka te etali muntu apoto etali à l'ordre de la ngaite etali titi eh oui na habité sur justice ni isolo yo Arnold azo ya ago avant ya tozo bandana na ba plainte ya ndenge ba qualifier ye si ko plainte boke ndila onana plainte tozo bandana na muntu oyo a publier photo na ye na asali na musala na ye asali musala mais ba propos na ko publier photo ya muntu proposer ya muntu atanga kiti proposer ya muntu aloba OK photo muntu anda yaki na non muntu wana photo télévision za ya ye non bino bolu ka solution pesa muntu ka te bolu ka ne ba non solution ya muntu ka ba kozwa ye pas Arnold côté bagendaki na matadi Arnold azana na kati est-ce que Arnold bayebani na Poutou te
lien nini eza entre Arnaud na papa Mputu. Non. C'est quoi le dossier pour te soucier? Na lobby nanga boyi. Ba plainte. To bandina na plainte pour na comporter d'abord pour na ba propos oyo ba bebiseli mutu dignité na ye devant ba bokilo devant ba collègue na ye débat devant ba business na ye tozo bandana na plainte ndenge ba publier photo na ye na chaîne oyo ba na mutu oyo prononcer mutu a prononcer za mamelo Israël mutombo yanga na batanza kuna te mutu a prononcer woto monaki na plateau yami balé naza ko yebisa ndeko Mputu azana lien moko te na Arnaud ayebi te c'est tout koyeba na bango esuka ki kaka ler mituka esuka ki na matadi point bar balongo le kombo ya Arnaud titi nakati ya makambo yo mu ya Nzambe mwana Nzambe akabaka mbongo te ba $10,000 ba $20,000 c'est 30,000 ezo reporter nini titi Arnaud azana mbongo kasa misala 15,000 ya mutu comme ça pesa akopesa na ndenge nini ata baka yango apesa ba bolete apesa na iloko ayebite apesa na biloko ayebite biso to comme na suka bande ko balanzi biso partout dans le monde en tout cas ezala ki dossier moko yo etungisi batebele bato mususu mama ngana na oki ba appel ba do benga tala nanu ndeko Arnaud ba publier bona bonga na ko sala nini muta publier ezali journaliste na tuni pende ko mamelo na soli na téléphone alobi que dossier eyaki ezali ki communiquer mutu wana nde aleli ke azali victime ya escroquerie parce que mutu kana ye bona bonde to lebi tozwa partenaire ya Arnaud ye oyo boyoki ndenge ya pesi ba explication mais ngai na ko senga na bino boluka ka solution ko pesa nde mutu ka batu pour que ba justice wana moi je trouve pas qu'il y aura une solution pour ça. Non, makambo justice d'abord justice ça ba propos toujours condamné ba propos ou eza kadik ou eza ba propos eza dignité pour na père de famille ou azara mwasi na bana na ba responsable surtout que dans la business ba business depuis 15 ans Arnaud a sala comme ça 15 ans vraiment expérience hôtel longi Arnaud boy d'abord asala comme ça na ye d'abord ya maboko andori ya makambo mitu asala musala maboko na poto kuna bato ba yebeli na makar kono te bato baza ko étonner ngai ko tunaza politicien asunganga na musala nga politicien moni boy avandi bo azotinda mwa eloko muntu soka za boyibi akubanda ko soutenir nga politicien tant tozolo bato ya poto bana mibali bangwana ba diaspora ya solo wa sunganga ngai ga arbitre vraiment baki kusaka na bi chop na nenge na otoka boyo kumona boyo amoni swala ndinga na bilili asaka mona boyo te oyo ko toka te veste yangwa moni atinde boyo malili c'est tout marché na ye mais bako kokayete azaka mwana Nzambe ngana ko ebisa ndeko Mputu aza mutu azonga mutu atala sima azonga mutu et andeko Arnaud te Arnaud asa salaki musala na ye akomaki na suka. Merci beaucoup ndeko arbitre ozalaki bongo moto oya ki bongo démentir dossier ya ndeko Arnaud et ça qui vraiment pas si mais merci penza ndingo ndimi penza ko ya pe ko yanola ba yimo ka poser la question mais Israël mutomba benda mamelu matoyi ala ki c'est azala précipitation te même c'est banga. Voilà, merci beaucoup bozela ki ebele pour na rolanda biso mokola lelo to comme na suka émission mokola lelo bon azaki dossier moko yo selengela ki penza to landela yango malamu boyoki ye moko papa na biso de place ya Zali Titi Arnaud esika zalaki ndenge ya répondre biso boyoki ndenge ya pesi expérience na ba explication nyonso tout ezali dossier ya mutuka esengeli moto azoki mutuka na moto pe bake ko kangaye banyongo na to be masumu na ke ko kwela mutu oyo abimbongo victime alors ezali dossier biso to ba congolais toko bunda M23 kuna na mboka bako bomisa bandeko na biso to bunda so biso na biso to luka solution la paix yango les amotuya en tout cas ça likambo ya famille babongisa ndeko Arnaud merci na maloba no pena ndenge lobi to pese matondo mingi ko bana musala na yo eza parmi ba imperfection ezali parmi ba mbilinga ya na musala mais ko Arnaud dans pièce rare ko ba pièce rare mwana Nzambe soki musala esa makama la Nzambe alongisa kaka bako kayete Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir
toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.